Makolo pétition ane ko simba FCC soki boza mibali et puis boko sala musala ya bino na mboko na bana na bino na bakoko na bino bovanda wate bo Katisa mai na Makolo hein ekozala mbala liboso tozongisa bambe oyo tu bino bosala biso ali tozokende bakokanga kamere bato bandima te so bozo kosa lelo kamere azawa et puis akozala condamné maintenant toki suite na honte moi suite te nazo pesa na yebse vitale kamere depuis soki bakangi ye na dossier na ye ndenge za boyi donc lokola bakangi so ba condamné makambo ya libala donc ya amida na evita non makambo ya libala so continue na casse mais je vous dis amida ya lerande là Mbote na bino balandi ya télé-réalité RDC ngai Benicia totonda naza mosengo ya représenter bino émission oyo totiki bino te na ba surprise lelo tokiti sur le terrain na commune ya Kalamu tokolakisa bino lolenge nini bato ya commune ya Kalamu bakasaka vi na bango donc polele pe tobomba elo te donc tokote moi moke akendo luka comment ba marié ba vivre mandat na bango chaîne na bino epesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa RDC mobimba eza télé réalité RDC ozanga te ko s'abonner pour na ozanga information te ozanga komona réalité ya vie ndenge bato ba jouer ndenge ba artiste bato ndenge na ndenge ba komona bon kaka na télé mais tala te bina bon ndenge ba dehors ya c'est tout le temps il dit que je travaille na pression côté voilà que l'homme du chef mbote na bino nyonso bayebozwi libako ya kolanda émission na bino lelo toyameli bino mwana mboka le président Yoka lelo aye po betela biso lisolo ya makambo ndenge ezali koleka na mboka alors tolanda ye na bokebi mpe toyoka ye malamu ndenge ya kolimbola makambo lolenge ezali koleka na kati na mboka actuellement mbote mwana mboka Yoka. Oui bonjour madame bonjour lelo toyambi yo na plateau na biso alors bandeko balingi bayeba makambo ndenge ezali kotambola po tozali koyoka mikolo balingi ningo ezali mo ebele mais du coup toyoki pasa mokuna azali arrêté alali na makala apasi nini na makala mpona yo mwana mboka Yoka olobi nini mpona likambo bon moi nga nazo soutenir idée mokuna ayaki nango idée ayaki nango ezali idée oyo bato balukaka à l'époque oyo bazalaki soit disant les opposants azalaki na idée ya peuple nyonso asangana tolongola système kabiliste système wana omoni mokuna ntango asali eloko wana il fallait mpe ayebaka puisque na vie ntango ozosala guerre yebaka lia otonda donc bango bazwi ye bapolitize dossier na ye lokola afundi Joseph Kabila yango bapolitize dossier na ye yango zoyoka lelo azosubir makambo to azosubir ezali te ke dossier puisque mwana mwasi wana si réellement dossier na ezalaki depuis il fallait afonda ye kala esalami na date nini puisque soki ezalaki azwa ye et puis oyoki déjà dossier ezali ke mwana mwasi alibi aviolé 4 fois siko ezali bazali na place nini puisque na motuka je ne pense pas esalamaka bongo bona motuka asali 4 fois mais toloba ndenge ni parce que biso otomoni ezalaki na kati ya motuka non ezali dossier politisé na cadre bato ya FCC c'est pour cela na biso ke bato wana bazali na makambo ebele ya koloba donc naza na makambo ebele ya koloba lelo puisque dossier ya mokuna bien sûr bopolitize yango mposala bino ezali koeboto fe et puis ce que je regrette c'est quoi bandeko bino bolobi boza bandeko ya musée mais pourquoi il le dossier à musée bobimisaka yango te bozoyoka déjà que bato wana bakolinga vérité te puisque bazali nsima ya Kabila kabang bazo nsima ya kobomba makambo oyo ezali na œuvre ya développement du peuple congolais si réellement bino bolobi boza bandeko ya Laurent Désiré Kabila mais moto abimisi dossier a aidé bino po bokende na procès et puis boye kofunda moto azotala bango moko bamilakisi à propos ya makambo ya viol oh pasteur non yoyoki lisusu plainte te oyoki bandeko ya nani te bafundi plainte ezali ke balobi bazo réclamer balobi moko nalakisa bango moto abomi oyo moko nazalaki soldat te moko nazalaki nani te moko nazalaki seul pasteur eloko eza nini koétouffe de plainte ya moko na oyo atiki po bakanga Joseph Kabila mais
oyo toyebi biso soki tobandi yango puisque nalobaki dès le début biso ide soki tobandi yango bakoloba te ide pesi toza na coalition boye. Attention, coalition ce n'est pas dire ezali likolo ya institution. Koza na coalition ce n'est pas dire que soki oyibi bakokanga yo te. Voilà aujourd'hui titre azosubira titre eza nani Vital Kamerhe waka ningi ozoyoka lelo akomi une étape toyebisaki bino ki moi personnellement nalobaki ali tozokende bakokanga Kamerhe bato bangema te so bozokosa lelo Kamerhe azala et puis akozala condamné maintenant toyoki suite na honte suite te nazoyepesa nayebi Vital Kamerhe depuis soki bakangi ye na dossier na ye ndenge eza boyi donc lokola bakangi so bakondamné ye makambo ya libala donc ya amida na éviter donc makambo libala so continue à casse mon non je vous dis amida ya lerandela yo ba te alela le musolo donc kuna soki d'abord condamnation les ali 20 plus donc ça tu comprends même ba détournement wana ezali pour la maman amida nazoyebisa que dossier wana bakokanga bazokondamné Vital Kamerhe puisque azangi maloba bato bazoloba soit disant les professeurs soit disant les docteurs azozanga maloba question simple monsieur Vital Kamerhe na kati ya 100 jours ozaki ko jouer rôle nini ayebi eloko koloba te. Voilà aujourd'hui donc makambo asali azoyeba te ke nini akoloba or il faut loba ke te na kati ya 100 jours nazalaki ko jouer rôle moko nazalaki directeur soit nazalaki coordinateur soit nazalaki membre ayebi rôle na yete na 100 jours te. C'est lui qui commandait tout. C'est lui. C'est pour cela, dossier quoi il lié. Attends, bah tout bazar na semana ye Bako. Donc dossier fatigue état de droit. État de droit ye ezali on a vu ce bateau c'est que bon monaki bamoni d'abord proche ya fatigue. Akay makan. Bon mobino. Papa boko Yoka ndeso. Bokenda désordre de magal. Et quand d'abord ba réflexionner yango en climatisation. So koti kuna bosa na mokili donc masolo ezali mututu azali na complicité ya mu détournement ya muyibi bakanga ye makambo mokuna ezali complicité ya FCC balingi étouffer dossier ya plainte ya mokuna oya fundi de Joseph Kabila donc nasi na yebisi bino dossier oyo ezali eloko liboso bozolinga bo attaquer Jean-Marc Kabonde. Oui, mwana mboka Yoka son pour lisolo ya président Jean-Marc Kabonde toyoki ba député signé la pétition oui la pétition la bango balobi balingi ba 60 oui balingi ba destitué oui voilà soki oyoki eloko liboso soki bozani bali bakata bino ngenga bato ya FCC bola soki Jean-Marc Kabonde alongwe cela veut dire na bino nyos tous les banda tokosala mobange na marche tozala biso nyonso na bacasque kashine donc tokosala mobange na marche na kati ya nene assemblée nationale d'abord nasengi mobilisation na tous les combattants tous les Congolais soyons unis derrière Jean-Marc puisque Jean-Marc c'est égal Félix Sekechiro Jean-Marc azawana azali ko représenter institut donc ayawana non seulement pambati ezali par rapport à la coalition balibité que pour tout aider tout sungana tout travailler ensemble bino to pese bino vice-présidence na vice-présidence ba moni moto wana zali dio moko ya makasi balingi be étouffer pour batia dio pété ba bande ko manipuler du biso soki ba meki ka dossier wana bana mai mokileza ko inda donc toko ça d'abord mise en garde ba tia MLC to yebi bino depuis bakanga Jean-Pierre Mbembe to mona marche ta mokolo moko ko sala yango te tina ndenga ba valider candidature na ye complicité bozana ngobi et pas Jean-Jacques Mamba na banini bozana complicité ya ko étouffer IDPS dossier ya tamamba bo lobela ka yango te du o bozo lobela ezali ya IDPS pour étouffer Fachi mission na bino to yebi yango tozo pesa bino mise en garde o ya za mobali bakata yengenga avec toko sala musala to effacer nyos na Kabila na FCC na bango tout à la télé à l'immédiat et puis combattant notre vigilance soyons déterminés pour le soutien à président de la République. Mon bazo menacé ce n'est pas Jean-Marc Kabonde mon bazo menacé c'est Fachi dès le bazo le Kabonde ba ko tia mon ba sala ba destituer Fachi plan na bango zali que on dit ba sala coup d'état
ezaki manqué tambo mwamba basalaki bayaki na complot babeta coup d'état lokola Jean-Marc Kabunda déjoué kalikili wana donc baza na tenter bazolinga te kelo wana Jean-Marc Kabunda azala wana c'est pour cela balingi baétouffe yango na yebisi bino combattant vigilance soyons debout soyons déterminés derrière leadership ya IDPS derrière Jean-Marc Kabunda derrière Fachi Beton oyo akomeka so et puis mikolo nyonso tozolandela makambo nyonso ezoleka na assemblée mokolo pétition wana ekosimba FCC soki boza mibali et puis bokosala mosala ya bino na mboka oyo na bana na bino na bakoko na bino bovanda awa te bokatisa mai na makolo ekozala mbala liboso tozongisa babe oyo tu bino bosala biso oyo boboma botumba bato oyo bozolinga borepete te donc tokosala mosala bokoyoka son bokoyoka puisque bino makambo bozosala combien de bateaux boboma combien de combattants bakufa combien de gens ont bazali de d'abord Chebeya Alma Tungul fausse commune dossier ya nani ya Budiakong dossier wana ezali c'est pour cela balingi ba étouffer Kabila zali bakanga Mbemba na ce pays Mbemba kenda Centrafrique hein mais battu MRC ce que je regrette un oyo bozana puisque mon toali bosse les agents Pemben alobaka à l'époque pour lui vaut mieux soutenir mon que Félix na TV5 mais nazo promettre bino boy boya botonda c'est nous les combattants biso yoka son biso to sala face to yibisa kabila kete okoyoka son ngayo donc ndenge tozo bisa bino soki boza mibali boya bakata bino ngenga bomeka ko destituer to kana pétition na bokena bosangisa yango bien mokolo wana bokomona palais du peuple to kobandela e batonga mususu bakotonga mususu tokosala mosala tokosiéger na bino tous les combattants tout le monde na série na combattant nyonso vigilance monde entier et c'est la première histoire na Congo que bato basala ba destituer ba panza parler du peuple et ça ba combattant IDPS bon meka yango bokoyoka son. Ok, merci Nini Mboka, merci. Tokomi na chute émission na biso alors message à Souka occuper ce message Nini pour na détournement ya basala na ba député de Salami message na yeza Nini olobi Nini pour na ba détournement wana ya salaire ya ba député bon ya on a lobby salaire ya ba député il faut balandela so ba détourner ngo ba député balandela kuna baza et le système ya kabiliste musala na bango balinga kateka ba dévoiler secret balinga kateka ba vérité et puis na lingana c'est bino Fachi amatisi salaire ya ba magistrat et lungu na 1500 et commune à 4000 donc à matisi 2500 Fachi azola la té et lungu na ba généraux bazi pension à l'époque bazali ko 2500 mais cette fois-ci Fachi abakisi donc abakisi bonus 50 000 $. Fachi azola la té bon moni depuis bakangi nan vital caméra au moni so de mouton ndenge zali ko continuer donc mouton zali ko étouffer c'est pour cela je demande bande ya INC bozali ko senga direct ya direct boche biso direct na été toyeba vérité bon moni direct ngo boze le 25 papa ekozala huis clos té tozo senga ezala toujours en direct pour batu ya Nord Kivu ya Sud Kivu bayeba makambo vital caméra sali po étouffer misana na ya Congo évoluer té et puis on a rien à dire vital caméra azali congolais comment mettre action de grâce et ça na Burundi comment mettre action de grâce pour la vital caméra qui osama na Kigali et puis on a bon tout na on lui a saigné pas en bongo to yiko kuna au nom du Père et du Fils wa caméra hein mais quoi les sika bande kuna bazali bato na mboka mais ça boyeba source ya makambo da toyeba identité nzamba songi puisque vital caméra yaki na mission ya de détruire le Congo pour préparer 2023 va soutenir action ya étranger mais nzamba a étouffé donc Fachi azali éli ya peuple et puis choisi par Dieu ce qu'aucun article nani na acte 24 verset 3 et pour que badoba excellence Félix Seke Chilombo donc ba choisir depuis kala makambo tozolo banga na loba yango kala donc le lobo banga te tozo banga FCC puisque le to na pouvoir commandement c'est pas Fachi bon on la passe hein donc tozo banga population bazala vigilant makambo Fachi ala kaki na population bomoni libération ya bato na hôpital madame Zoyoka bato na hôpital banga bazali ko bela o banani tout libanda
l'état fouti ba ko ba 50 millions arozana tata to na mama facha le bete bobima ba fouti le côté ba mama to na hôpital na mama yemo ba boti bana ba ngonyo so ba pesi kombo fachi combien facha zibando iboni. Ah bon, et bon on fait la maman que ça maquille ba le ba ko la maman yemo voilà ba lobela ki ngote na zo yebiso OK président action yenango ezali pour le développement ya mboka depuis et puis justice na biso depuis na minute on a zo yebisa yo to komi premier en Afrique acte salami en Afrique et tikala ko sala matena Congo na o salami na Congo tikala ko sala en Afrique était donc tozali premier na moment to yebisa donc biso état de droit tu sais que dans mon la kaka dès que l'idée peut pouvoir nous allons instaurer un état de droit et la vraie démocratie. Les lois, chose dit, chose faite. Donc, tu sais que le monde Félix à côté, les lois moni makamdeng est vendu. Donc, état de droit et côté malali bosomo le président Zolanda procès il y a directeur de cabinet na télé. Donc, je dis que lié chips yo ya bana alors masala. OK hein? Alors masala ba nommé déjà directeur la sika. La petite nyonso bazaki ko tia makelele na sima donc ba nyonso à la télé. Provisoirement. Maman provisoire exact on t'appelle si so eza fatigue. Tant que bazo condamné na mandana na musalese na éviter sikoyo débat les kozala wapi puisque ya mida ye moko mesana wazo simbalare donc musalese li batu ya yele se bozali ko menacer il dépese bozali boye il dépese boyoki procès comment on a bien ensemble ye moko na étencé donc ezaki ka moko bomba te bo comprendre que te biso il dépese tozaki na ni de loin ni de près impliqué na dossier wana ezali système ya muyibi oyo ndeko na bino azalaki cité bomoni yango tozo senga liberté dans justice ba libérer nani mukuna di malibanda za na dossier moko te za dossier moko politisé mais qu'est-ce ba FCC ba koti na kati wana mwana maso na sérieux ba viola qui est après sa date après sa heure après sa place. Mais ceux qui vraiment ma police bon ceux qui va condamner le pasteur Pascal Mukuna ah oui manae to ça la marche ah oui mais ça pour un cas viol ah ko bimba viol papa maman viol maman na za moke azama mkete mais actuellement sexuel ni sur ta viol ah on a essayé que ba viola qui na place nini après sa date na voiture na place ah voiture 4 fois vous comprenez lokuta voisin lokuta hein et le quota donc bana Congo toza uni toza déterminé pour na changement na mboka na biso donc to simbana muluba mu Congo muswahili mungala betu na betu batu tu balinga ko kabola mboko bomoni bango bomoni bato balinga ka changement te depuis fatia koti bomoni comment évolution mboka ndenge zokende bomoni volonté donc to soutenir présent na biso makambo zokende bien moment ya divergence moment ya baneni bomoni bato bazana posa puisque depuis bakangi dossier ya Kamere opposition koti mal biso moko il peut sortir jouer deux rôles il y a opposition à la majorité donc opposition zate moto moko ko soutenir la te bakanga tambo mamba puisque ceux qui bakanga tambo mamba écouter biso pour te ba vérité tala président ceux qui ba sembal molika kabon assemblée nationale sénat kabila FCC à la télé bo bakati mba ko bo kangami bichi peto bo kimele pe wat bakangi bichi mouraye basali bino mokamate donc merci beaucoup nzamba pambola bino toza derrière Fachi Béton tozo soutenir l'action na ye nzamba azo sala puisque makambo Fachi inango bomoni yango ezali kotuna te kolobate soutenir l'action à président de la République Fachi Béton oboye okasi Brazza okokite osombi j'avais na wenza simba zegila okofi okede faire Fachi azawa na timo koyosa koya bon la façon merci bye bye. Ok, merci beaucoup Madame Boka, Yoka sent. Merci Boyoki sent, en tout cas Boyoki sent, et puis Boyoki moi la mort ni éclaircir ma campagne sur les aïeux les Kalamboka, alors Boyoki nyoso. Merci mi pour la bino ma bozu mon akula na biso mon kona lelo. Alors tout petit bino merci mon kona sima.